Ekeseni nzoka la pia bato ekapwana awana se ya mokili ya Nzambe. Basusu bazwaka, basusu bazangaka mama, basusu batonda na bomengo, basusu basengaka mama. Boyoka ndetina ya likambo dieme ya boingai. Nakanisi naloti lokola ngana kolala mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa nani akolelanga na boyeba te otindanga milela liwa ya zamba soki mpe liwa ya mboka liwa ya mpasi soki mpe liwa ya mayo mama mokolo na kokufa kokufa ngai motu ya pauvre nakanisa ida mwasi oyo nabala nakanisa kaka bana oyo nabota nasepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo nakanisa falanga mingi oyo natiki nakanisa lopango na bakaminyo nakanisa bana anga natinda na poto mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti nakanisa kopo ya masanga nanga nakanisa nini kaka suka ya sanza tango namelaka ngai na baninga mama mokolo na kokufa mwasi ya ndumba nakanisa nini kaka perike nanga nakanisa nini kaka bilamba nanga nakolela kaka Afrika fiesta etikala mama mokolo na kokufa gita Chivanon dans son répertoire. liwaya pasi soki pe liwaya mayo mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti nakanisa kopo ya masanga nanga nakanisa nini kaka suka ya sanza tango namelaka ngai na baninga mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai mwasi ya ndumba nakanisa nini kaka perike nanga nakanisa nini kaka bilamba nanga nakolela kaka Afrika fiesta etikala mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa mokolo na kokufa mokolo na kokufa mokolo na kokufa
olakisa nde bolingo yanga na yo lelo ekombi nde toyina na mama Alisi Marizamba nalali lelo komite motema pasi natalisa ekokalisa yo kasia toswaraki na kati ya libala okaki pebisaka yo pei namoni ndako ekomi monene mingi etondise na mopepe ya pamba nakotala na foto okoningana te mama na mipikoli suki na moto na kolela na libala makokelakisa nde bolingo mama yanga na yo lelo ekomi nde toyina na mama Alisi Marizamba yoka elengi ndenge balingaka moto mama nayoka se na lisolo baninga bakosolola na bolingo eloko elengi mama bambisa ngai moto
balingaka moto mama. Nayoka se na lisolo baninga bakosolola bolingo eloko elengi mama. Tambisa ngai moto mama ebisa ngai molimo mama suka bisengo mama. Bolingo ezali se milima ye na wakinga tolelo na sekwi bolingo ezongisinga molimu ye bisengo ezongelinga awa na mokili mpo na kutani na yo posa ya kolinga ezongelinga lelo yo ose mpo na sengo bolingo mama suka bisengo mama. Motonga na yoka elengi endenge balingaka moto mama. Na yoka se na lisolo baninga bakosolola bolingo eloko elengi mama. Tambisa ngai moto mama ebisa ngai molimo mama wale kokitana mapata bolingo ezali se milinga ye na wakitoko lelo yo na sekwi bolingo ezongisinga molimu ye bisengo ezongelinga awa na mokili mpo na kutani na yo posa ya kolinga ezongelinga lelo yo ose mpo na sengo bolingo mama suka bisengo mama.
nga nalukaka ye. Chéri Samba, 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 akatinga motema. Chéri Samba, nazwi yanga mobali nalingaka moni ye. Kombo na ye Samba, moni Samba, ngai nalingaka ye mpona kolata o. Chéri Samba, mwasi abandi mobali. Samba nasengi bolingo, Samba nalingi yo. Chéri Samba, kokamwani te soki nakolobaloba ninge. Na yezoba na Samba, tika na ebisa bufasoni komona pasi ye. Chéri Samba, nakoka mwa motindo na yezoba. Chéri Samba, lelo na bangi yo. Oningisi vraiment commune atendale. Présence na yo na kati ya commune ebomisi mabala mingi olekie. Ya yo kitoko ezalaka ya magi, ozalaka na batango akobangisa. Eli kitoko mwaneke isango, alelisi bajene nyonso ya mboka aseki te. Lelo na bangi yo, oningisi vraiment commune atendale. Présence na yo na kati ya commune ebomisi mabala mingi olekie. Ya yo kitoko ezalaka ya magi, ozalaka na batango akobangisa. Eli kitoko mwaneke isango, alelisi bajene nyonso ya mboka aseki te. Ozali moke elie, ozali nanu mwana zela obola babalisa yo nesengo. Obalangana te, bazali kolula yo, kozali kitoko ya mwana okopela. Joli joli elie, suki ya moto ekokita na matoi mpe kozika mapeka. Joli poupe na miso, seka moke batala bana mibali bakufa na lamule. Montréal,
lokola babalisa yo nesengo kopalangana te bazali kolula yo kozali kitoko ya mwana okopela joli joli elie suki ya moto ekokita na matoi mpe kozipa mapeka joli pupe na miso seka moke batala bana mibali bakufa lalamule ozali moke elie ozali nanu mwana zela okola babalisa yo nesengo kopalangana te bazali kolula yo kozali kitoko ya mwana okopela bakopekisanga balobi kepana mundi yeye bato mingi bati miso bokoya kobebisa la vie botika kosambisanga mpona mundi yeye tosi toboti mwana Flor Nancy Monsanto Maria motema mozali engage kaka na mundi yeye lelo lisusu nazonga nsima nga nakoka te kopomba bolingo mundi asiportenga na ntango ya pasi mundi ya motema nayebi mabe tokosala wana mokili ekofutama na nse okanisi nga nakomeka kopo ya kobanda na mundi mama nayebi mabe ya mundi yeye ngai nalingi se mundi yeye ata na change motindo ya kolinga elongwinga na mpongi na kati ya baza motema mobeti paso ya mabe nakanisi te mpasi eyelinga na kati ya libota nakeba nakei mbango na libongo ya braza masuwa manani nanga malebo ekominga libongo ya kisasa nzoto nanga elembi nyonso balobi nanga kende epai ya givano otala ndimbola ya ndoto na yo banda na suki tina linzaka nzoto nanga etoki nyonso
na libongo ya paza masuwa manani nanga maleko ekominga libongo ya kisasa ntoto nanga elembi nyonso balobi nanga kende epai ya kivano mpe otala ndimbola ya ndoto na yo banda na suki tina linzaka ntoto nanga etoki nyonso nasambeli se Yesu ya Masiya mwana ya vangunga bika banda kuna akota abima nazali kozela nasambeli se Yesu ya Masiya mwana ya vangunga bika motema nanga mwanza likolo nazali kozela viva novo nakotala nzela kivano abika mwana ya vangunga bika utuna mai nazali kotala nzela ivano olukinga libala ngai mwana na boye nakoka mwanyo lobite okokuma ngai oyebaka mwana moto soki akoboya makila na nzoto na ntango bayokani te libala eloko ebandaka na sukali mingi nakokamwa lelo linginga mpe toswani nakolingaka yo mingi ye koboya nange ezali mpo ya komeka yo motema na nzoto elingi yo kasi ntango nano ekoki te koswanisa ngai te nalingi yo okoya kobebisa makambo nakoloba na mama ya kobenga na yo silikani motema molingi yo solo bolingo poti ya ntango koyebaka nazali nanu koyekola oyo silikani na 17 ans nazali nanu mina muleko ya kozonga okosilika mpamba ngai mpe nalingaka yo silikani nakoloba na mama ya kobenga na yo osilikani motema molingi yo solo bolingo foti ya ntango oyebaka nazali nanu koyekola yo silikani na 17 ans nazali nanu mineur muleko ya ozonga okosilika pamba ngai mpe nalingaka yo yosilikani
nakozonga naza na niongo ya moto te. Mama omesana na mwana ya tabu, lelo yo na mboka lobi nakei mboka mopaya. O motema motema na makanisi molimo nasalaka ata nakei nakumbaka se nzoto motema natika tete tikala pembeni ya bana nakozonga naza na likambo ya moto te. Obotelinga mwana mobali nalukaki, mwana kokisi se mposo misato nake. Oyo mpasi okobota mobembo epesa makanisi bana lokola natamboli nsima batisa mwana na kombo ya bankoko okobota mobembo epesa makanisi bana lokola natamboli nsima batisa mwana na kombo ya bankoko Mabarabara nake nakumi nzoto molimo natiki makanisi epai na bana. Motema na makanisi molimo nasalaka ata nakei nakumbaka se nzoto motema natika tete tikala pembeni ya bana nakozonga naza na likambo ya moto te. Obotelinga mwana mobali nalukaki, mwana kokisi se mposo misato nake. Oyo mpasi okobota mobembo epesa makanisi bana lokola natamboli nsima batisa mwana na kombo ya bankoko okobota mobembo epesa makanisi bana lokola natamboli nsima batisa mwana na kombo ya bankoko lelo na mwana ya mwasi nzoto ya barocherete akatika motema bolingo ekosenga mbula te tika na lima oyo nyonso lamu makanisi soki ekomi ya bomoto ekomi momu ya lamu nayebi bambuna bakondimela ngai te nalingi nga nalingi ye kotuna ngai soki nakolinga ye na libala nandimi nga nakolinga ye na libala bolingo ya
mitala liboso potonga moto ma mituna liboso motema konga banga mwana moto konza keba nzoto ya moto konza tonga obanzaka konza finga okebaka oyaki libala bombanda mama nayambi yo na boboto nalakisi kolata kosukola ongengi enemi ya liboso senga ngunza oyo nde mokili gogoma ngunza mpasi ya mwana moto ngunza oyo emona yesu mpona yuda ngunza benisa nzoto yo samba miso mpoti kosukola ye miso te mama mokola fungola miso mpo amona moto ya liboso akobeta seyo oza tika koka mwa oza c'est comme ça la vie oza basi ya mwana moto ekembamba oza c'est comme ça la vie okuti ndako mikolo miso zungu na moto tokolia tokokola okoti libala okobetelanga bana mikolo nyonso se kofinga oza tika kokama oza c'est comme ça la vie oza basi ya mwana moto ekembamba oza c'est comme ça la vie emindo ezali se kobebisa savon ekongenga yelongi mobali akolula moto ya liboso akofinga seyo oza tika kokamwa oza c'est comme ça la vie oza basi ya mwana moto ekembamba oza c'est comme ça la vie oyaki libala mokolo na yo nayambi yo na motema olati liputa na mopiko ya biju pasi nyonso ya mobali yangai kona kati likambo nini ye obominga na kofinga oza tika kokamwa oza c'est comme ça la vie oza basi ya mwana moto ekembamba oza c'est comme ça la vie mpo finga moto mitala liboso mpo te otonga moto mama mituna liboso na motema oza tika kokamwa c'est comme ça la vie oza mpasi ya mwana moto ekembamba oza c'est comme ça la vie oyaki libala bombana mama nayambi yo na boboto nalakisi kolata kosukola ongengi enemi ya liboso senga oza tika kokamwa oza c'est comme ça la vie oza mpasi ya mwana moto ekembamba oza c'est comme ça la vie c'est bene
plafond ekongenga elongi mobali akolula moto ya liboso akofinga seyo Oza tika kokama Oza c'est comme ça la vie Oza mbasi ya mwana moto ekembama Oza c'est comme ça la vie oyaki libala mokolo na yo nayambi yo na motema olati liputa na mobiko ya biju pasi nyonso ya mobali ya ngai kona kati likambo nini ye obominga na kofinga Oza tika kokama Oza c'est comme ça la vie Oza basi ya mwana moto ekemba Oza c'est comme ça la vie Oza tika kokama Oza c'est comme ça la vie Oza basi ya mwana moto ekemba Oza c'est comme ça la vie Oza tika kokama Oza c'est comme ça la vie Oza basi ya mwana moto ekemba Oza c'est comme ça la vie londenge ya bolingo ekanga ye kombo nanga o sukali na monoko kombo nanga o lokoso ya koloba ayebaka te nazali mwasi ya motonga na ye tosololaki se mokolo moko mokolo poso tosololaki nga na ye alobaki azali mobali ya serie akopombaka ngongo ya leta ngo mosolo akotangaka mpona biki soki mpe na ndimi alobaki akolongolaka epai nakosalaka akofuta tike mpo nakende poto nakoswa bavoiture mpo esalaka taxi mobali nakolinga maloba sukali akiaka bolingo na mosolo esika moko oyo nyonso mponga nalinga ye atuta tolose na kesi ya leta nasala nini nga napesa nzoto na ndimi ye nakolia nakokanisa o mibali ya kinshasa lobi ekongidela biso bavoitire na lopango lobi bakobotola tikanga na luka bilamba bamibali ya kinshasa o bamibali bino nde baroka bino ekokota yo boloko yeba nazali mwana ngai nakozela yo te
ya mobali ya kotala kata miso te. Nyongo ya nani naliaki apesinga etumbu nakomi solo zoba boye. Naluka nyonso baninga nakota ndako mingi koluka mpona boya ye. Makambo nyonso ebongwani lelo akomelinga alobi te alulinga. Boy.
likambo. ngai kona banga likambo nalembi toto nakoswa na ye tika napesa mokongo na kombo ya nzambe nakende liboso ngai kona banga likambo nalembi toto nakoswa tika napesa mokongo na kombo ya nzambe nakende liboso ota ezoki moto somo mingi nakotala ye likambo lizwi moto elengi mingi nakoseka mwasi andako moto elengi mingi nakolula ye kamata okia na ndako mona makambo molungu yango babateko ye nalingaki yo kati ya motema mama napesaki yo ndoto ya mwana moto namesanaki makambo na yo ya malamu na mabe nasuka mboka nakozela yo mpo tokutana nalingaki yo kati ya motema mama napesaki yo ndoto ya mwana moto namesanaki makambo na yo ya malamu na mabe nasuka mboka nakozela yo mpo tokutana nalingaki yo kati ya motema mama napesaki yo ndoto ya mwana moto namesanaki makambo na yo ya malamu na mabe nasuka mboka nakozela yo mpo tokutana kati ya motema mama napesaki yo ndoto ya mwana moto namesanaki makambo na yo ya malamu na mabe nasuka mboka nakozela yo mpo tokutana nalingaki yo kati ya motema mama napesaki yo ndoto ya mwana moto namesanaki makambo na yo ya malamu na mabe nasuka mboka nakozela yo mpo tokutana
mwana moto ye nakei na Amerika nayebi tokabwani tobalani te kisasa ezali mboka bisengo omikebisa bazakanga bien sûr nakozonga yoka soki opebisi nakoyeba bebe mosika nakei osambelaka nga na nsima nalapi nakozongela yo lokola nakokende awadi nzoto nanga nakobatela mpo na yo soki obebisi nakoyeba bebe mosika nakei osambelaka nga na nsima nalapi nakozongela yo lokola nakokende awadi nzoto nanga nakobatela mpo na yo bakufakala ndimelanga mpo atosa nsima bolingo kisasa mboka kotika mwasi te mpo azelaka yo bandeko bakufakala batelanga mpo nazonga na kini malebo tozalinga na bebe se fiance nakobanga mbamba kochange ombongo ezali nzambe ya nse mpo nafuta tike lesengo namema sheri na Amerika mpo tolengela libala na biso nsima bolingo kisasa mboka kotika mwasi te mpo azelaka yo bandeko bakufakala batelanga mpo nazonga na kini malebo tozalinga na bebe se fiance nakobanga mbamba kochange ombongo ezali nzambe ya nse mpo nafuta tike lesengo namema sheri na Amerika mpo tolengela libala na biso
bandeko lisasa mboka kotika mwasi te po azelaka yo bandeko bakufakala batelaka mpo nazonga na kilibalebo tozalinga na bebe se fiance nakobanga baba kosanze ombongo ezali nzambe ya se mpo nafuta tike nesengo namema sheri na amerika mpo tolengela libala na biso. Kinshasa mobimba nalingi kosilisa nakoyebisa baboti mpe bandeko bakangi matoye mpona ngai koleleleki zonga ebolingo mpe oteka nyonso nakopesa mama awotikinga nazali kapable ya komibebisa mpona kufa mama nasuki lelo yo napusa bageste na basi bandeko tika na mona mama lelo na melike kasi nakoyoka moto ekobaluka nasengi na nzambe nalangwela mure bomemanga na nganga Kinshasa mobimba nalingi kosilisa nakoyebisa baboti mpe bandeko bakangi matoye mpona ngai koleleleki zonga ebolingo mpe oteka nyonso nakopesa mama aotikinga nazali kapable ya komibebisa mpona kufa mama nasuki lelo yo napusa bageste na basi bandeko tika na mona mama lelo na meli
tika banzela nanga nyonso mpona sheri. Nakomima na ye na miso ya Nzambe mpe bato batala. Mwanango abimi, putulu emati, emelelo esili. Nakoevite mobali oyo akosaki nga na libala. Abanzaki te natuli, lelo oyo nga nabimi, tembe mpe esili. Atako libala ya 8 heures du temps, sango etamboli mboka na bali. Abanzaki te natuli, lelo oyo nga nabimi, tembe mpe esili. Mobali akosaki nga na libala. Abanzaki te natuli, lelo oyo nga nabimi, tembe mpe esili. Atako libala ya 8 heures du temps, sango etamboli mboka na bali. Abanzaki te natuli, lelo oyo nga nabimi, tembe mpe esili. Nabimi nakati seleka nabimi, nabimi nalapi na Nzambe nabimi. Sheri ndimanga na miso ya bato, okoboyanga te po ya pamba na ye. Nandimise yo na miso ya Nzambe mobali nanga. Nabimi nakati seleka nabimi, nabimi nalapi na Nzambe nabimi. Ngonga ya ndako ya Nzambe ekolela ye, basheri na ngai ya mike batikala. Nandimise yo na miso ya Nzambe mobali nanga. Nabimi nakati seleka nabimi, nabimi nalapi na Nzambe nabimi.
Bonsoir tous ceux qui nous suivent en ce moment. Aujourd'hui, nous recevons dans l'émission L'Homme et son temps Pascal Rochero Tabouley, encore appelé Seigneur Ley. Vous le connaissez sans nul doute, mais nous allons vous donner l'occasion de mieux le connaître. C'est pourquoi je vais lui demander de se présenter. Je m'appelle Ley Rochero, de nom d'artiste, mais actuellement, il y a plus que cela. Depuis l'an 2000, j'ai été élevé au niveau d'icône du patrimoine mondial par les grands hommes de lettres et des arts. C'est pourquoi je préférerais me présenter en termes d'icône, icône Ley. Félicitations, icône Ley. Pour en arriver là, avez-vous été à l'école et quel est le cursus scolaire que vous avez connu? Je suis passé à l'école comme tous les enfants du monde. J'ai commencé par la maternelle à Saint-Pierre, Sainte-Thérèse, et puis j'ai continué à Sainte-Anne au deuxième cycle de l'école primaire. Après, je suis allé terminer mes études à l'école moyenne Saint-Raphaël ici à Limité, qui deviendra par la suite l'Institut supérieur de commerce. Et plus tard, après avoir fourbi mes armes dans la musique, je suis allé continuer aux États-Unis, en Californie, au collège Moon Park à Ventura, en Californie. Et vous terminez avec quel niveau? Je suis de formation philo humaine et morale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser surtout à votre carrière musicale. Mais nous aimerions savoir, avant la musique, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, mais comme j'ai dit, j'ai terminé mes études primaires. Je suis allé aux humanités, à l'école secondaire, comme on a l'habitude de le dire ici, pour terminer mon bac à l'Écomorave, école moyenne Saint-Raphaël, qui était de cycle court, mais qui était des humanités complètes de 4 ans. Mais pour accéder facilement aux universités, il vous faut passer des examens au jury central qu'on appelle et rentrer aux études 6 mois. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon bac régulier qui me donnait accès d'aller faire mes 3 ans de graduat sans passer par ce qu'on appelle une année de préparatoire. Et après cela, ce serait la licence, les maîtrises et doctorats consorts. Ce que je me suis abstenu de faire parce que la musique avait pris le dessus sur les études. Je gagnais suffisamment de l'argent et j'étais populaire et consorts. Mais plus tard, peut-être 10-20 ans après, en circulant aux États-Unis où je me suis mis en exil, j'avais préféré quand même continuer. Je suis allé parfaire mes études au collège Moon Park à Ventura County, en Californie, aux États-Unis, quoi. Ce qui veut dire que juste après les études, vous avez commencé votre carrière musicale sans avoir travaillé autre part. Au contraire, j'avais commencé la musique à l'âge de 10 ans. Et déjà à 11 ans, 12 ans, j'étais populaire. Je n'ai jamais arrêté qu'à 14 ans. J'étais retenu comme lauréat pour chanter devant le roi Baudouin qui venait en 1955. J'étais le seul jeune de la République qui ait chanté devant le roi Baudouin à l'inauguration du stade qu'on appelle le stade Tata Raphaël actuellement, qui furent successivement stade Baudouin, stade du 20 mai, et pour revenir
stade Tata Raphaël, quoi. Ikonley, à 10 ans, vous commencez donc votre musique. Qu'est-ce qui vous a emmené dans la musique? Est-ce que c'était pour des raisons de pauvreté? Parce qu'à l'époque, faire de la musique faisait passer le jeune homme pour un voyou. Du côté des parents, je veux dire. Non, ce qui m'a amené à accéder à la musique, c'était l'environnement. Parce que le quartier où j'habitais dans le temps s'appelait le quartier Ruet. C'était le quartier le plus prisé en termes de bruit, en termes de fréquentation, un peu en termes de vagabondage, parce que c'est là-bas que les femmes faisaient la ronde pour s'attirer les femmes, les hommes blancs ou les étrangers. Et c'est là-bas aussi qu'il y avait le plus de voyous, les gens qui prenaient la came ou les herbes. C'est là-bas aussi que les garçons qui se disaient les plus forts, parce que c'est le quartier des Bangala dans le temps, il était supposé que ceux qui étaient du haut de nos républiques étaient les gens les plus forts et qu'une fois qu'ils gueulaient sur quelqu'un, on prenait fuite. Et c'est dans ce genre de quartier que j'habitais. Et il y avait un bruitage de musique d'une parcelle à l'autre, autant que l'est actuellement le quartier Matongé, un peu vers chez nous là-bas à Brazzaville, Makelekele, Wenze et consorts, Potopoto y compris. Donc, et c'est cette proximité qui m'a appelé dès le départ à apprécier les véritables grands artistes tels que Kabasele, tels que les vieux Wend, au moins parce que je ne l'ai pas vu évoluer, j'étais trop petit à cette époque, mais les Mwanga Polo, les Jimmy, qui était un grand centrafricain, meilleur guitariste, OK Jazz qui viendra plus tard avec Franco. Et cette proximité m'a fait accéder très jeune à la musique, tout vierge que j'étais, c'est-à-dire que je n'avais pas encore accédé à ce monde. Et ce qui m'a sauvé dans tout cela, parce que je suis héréditaire en tant que griot, en tant que talent musical. Et en plus de ça, comme j'avais une très belle voix, j'ai accédé à double fonction. Dans mon jeune âge, à 8 ans, j'étais servant de messe. À 9 ans, j'étais recruté pour faire le soprano dans la chorale à l'école Saint-Pierre, chez les pères jésuites, les pères scots. Et voilà comment j'ai accédé. Et comme je connaissais beaucoup de chansons des grandes vedettes de cette époque, le meilleur que je suivais, c'était Kabasele. À l'école, j'ai chanté une fois la chanson Zela Monsika et Payozali di Doudou Montema Montonima Banzoma Leki. J'avais tellement épaté le public ce jour-là dans la cour de récréation où on faisait une petite concurrence de meilleurs chanteurs et on nous a recrutés pour égayer les finalistes de cette époque dont beaucoup de personnalités sont sorties. Il y avait les Bobo Liko, il y avait les Kanza Thomas et les derniers c'était Henri Katalai qui est un grand syndicaliste aujourd'hui dans notre pays. Et pour eux deux qui terminaient, c'est moi seul qu'on avait retenu parce que j'étais primé et lauréat pour chanter devant le roi. Et pour ces finalistes, j'ai chanté. Et c'était toute la ville qui était au courant qu'il y a un enfant superbe qui chantait comme un ange. Rochereau est le premier Africain de l'Afrique noire à chanter à l'Olympia. Un Africain dans une chorégraphie unique à son genre, montait sur un podium européen et se faisait applaudir par des milliers de personnes. Si c'était aujourd'hui que Rochereau passait à l'Olympia, c'est sûr que les Africains auraient pu demander que Rochereau puisse passer en direct, que toutes les stations du monde puissent
regarder Rochereau à l'Olympia. À l'époque, nous n'avions pas la possibilité de le faire. Mais dès que Rochereau a chanté à l'Olympia, il est revenu triomphalement en Afrique. C'est en héros qu'il est venu. Et moi, j'étais tellement heureux parce qu'il a sauvé l'honneur de l'Afrique, il a sauvé l'honneur de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, s'il m'était donné de chanter toutes ces chansons, je crois que je serais en mesure de le faire. Les filles de Rochereau sont formidables. Les Lovely, ce n'est plus des Rocherettes, mais c'est des Lovely. C'est des filles qui ont l'amour de leur métier. Et ce qui nous étonnait, c'est que si à 9h du soir, ou 21h plus exactement, elle n'était pas encore bien au point, mais à 3h du matin, elle était encore plus forte que jamais. Et là, on avait donc des tournages qui partaient de 21h à 10h du matin. Vous voyez, donc c'était assez difficile. Et j'avais avec moi aussi des caméramans qui étaient de très bonne qualité, des réalisateurs et des preneurs de sang qui étaient de la qualité des très bons. Puisque de toute façon, à la DRTV, on n'a que des très bons. Alors donc, permettez quand même que je puisse parler aussi de mes hommes. Hein, parce que on n'est pas premier par hasard. Même mon bel à lobby, maman, l'ambelanga moi soupoui, la revêté, la volée à Zaliawa, on a mis nanan. Ah ça, Nasi et soutien, on n'a pas des amas. N'importe quoi, maman, voyez, on a mis, il n'a pas tabolé. Moi, pas de les zongina. Mais si quoi, on a la ayemba biso biso pe tosala succès ayembaka succès la moule mona na ye koyebisa te ntango azali ndeko na ngai ya motema lokola telemi awa ayebi te naza ndeko na ye ntango nyonso takana na belabala na classe okeba na nzembo akobenga ntango nyonso takana na belabala na classe okeba na nzembo akobenga Rochereau. Ntango tokelaki na niveau ya Kwami na Kinshasa balobi na ngai te tala Rochereau Franco aleki wana alobino oyo leka bebe ntango na biso na ye bokoyaka alaki wana na ye de 3 nalingi Rochereau mpona nzembo mpona eza souri na ngai parce que yango yaki tete c'est que jeune nzali boyi. Merci papa. Lokola bozomona ye tabole aye biso nyonso tokati nzela meme mobali alobi mama lambelanga mwa supu oyo nalobi te tabole azali awa mpona bina nani nasi esutie wana mwa patezawa nakota boye mama oye mpona ni bina na tabole alobi mama